téléspectateurs, nous avons KBA 999 TV partout dans le monde et bienvenue à votre émission que vous êtes à Bouliano, Moindo, Kwani Abiso, Baindo, Touta Wapi, Tokomi Wapi, Peto Kindi, Wapi à la longa inabino, Mama Congo Tokolukato, découvrir Tokomoli, et Vai Wapi. Alors tout d'abord, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous massivement et surtout cliquez sur la fête de notification pour vous aller toujours à la page Yaba émission Nabi de Balabi. Yaya Sika, Maman Congo Méli Sonia, Balabi, Maman Congo Lingamingi partout dans le monde, nulle par ailleurs. Toujours na KBA 999 Tribato Bapele Manangui. Le ben accompagné Sangwe Tata Kimbangu partout na Mokili Mobimbalo Yozali Kolanda Biso. Vous avez une révélation que vous avez une histoire de l'Indie. Tous les campagnes de Sangwe Tata Kimbangu, le Balinda Bakosa la Kayango. Au Bengi Biso, na Mabea Ozali affiché. Au Tozala, j'en de soin pour profiter pour saluer Bayanga na bien que vous allez voir. Partout dans le monde, on a mon idée de pas l'engager maton de Kwanzambi de Kouskouf. Et pourquoi pas quand Capoli d'or va le bit, médecin moulin allemand, mais quand Capoli d'or aussi vous allez, bambo que notre père pourquoi pas le bit, tout piqué la Olivia, balabi, l'homme aux lèvres roses, tête qui se lequel, taille pour voir ta costume, tête, ton peu mon Dieu, tout piqué la Olivier. Et si vous allez, bambo que la ville, pourquoi pas Mboutambo, babi Mboutambo, de Kouskouf, vous allez belé, vous likez, vous commentez, vous partagez, nous y a sika, maman qu'on va mener. Moi le voilà que le guette et bon la biso ko vanda ka bato ebele et bon la biso ko pona ka bato te moto nyuso azali na sango ya malamu ya ko panza na tina ya ko panza sango ya tata Kimbangu akoleka na ebonga la biso wana lelo to kiminga lo mbango la mosika na ngambo ya sud et pas wapi to ko mboko ya bana ya tata Kimbangu o to ko sala na analyse o mokolo moi le wato to kima déjà na lo mbango na nzela ya singa na ngambo ta oui, tata Nabiso, mbote tata. Allô? Aïe, allô? Ya, mbote mama Congo, mbote na yo. Voilà, merci beaucoup, Bandeko Balandi Bazali, Kolanda Biso, Baligi Baeba, Moto Azali Nzela, Singa Mokolo Malelo, na KBA 999 TV, Bakosala, analyse ensemble, na Mama Congo, Azali Manipe, Azami Wapi Malobalanga Mboye. Vraiment, toza koyo babino na difficulté ya makasi, na yebite, soki ezali problème na côté na bino, ou bien ezali problème na côté na biso. Sinon te toza oyoka bino vraiment na difficulté makasi vraiment bapel ezali ko kata parfois ozoyoka na te, parfois question to likambo ozali koloba moyen to zwa yango malamu ezali te po to répondre pe na mituna na bino. Mais biso voilà sikoyo na yo bino très bien, je crois que oki otuna motuna na yo ndenge olobi parce que na yo kaki malamu te. Voilà, merci beaucoup tata Nabiso, baimboka bazali kolanda biso mokolo. Molelo balingi ba tata o bazali mokolo molelo na nzela ya singa. O tozali na mokolo molelo pour ça la analyse ensemble avant di wapi pe tata Nabiso kombo na nous se présenter liboso ya baimboka voilà. Merci beaucoup Mama Congo. Biso tobengami na kombo ya Papa Guy Laurent Lobela Litanda. Tobengi bino depuis na Afrique, bobengi biso depuis na Afrique du Sud. Mingi bayebi biso pe lisusu na kombo ya analyste spirituel parce que tozali moko ya bapanzi sango oyo tosalaka émission na titre ya les analyses spirituelles. Merci. Voilà, les analyses spirituelles ndenge tata na biso total sana biso. Alors baimbo katope ba Mama Congo lelo o tozali boso hein. Elongo na papa Guy Laurent yemoka le bien te bat bayebi na kombo ya analyste spirituelle. Alors lelo nini ya sika to kosala analyse elongo na tata na biso toujours na tina boyebi ya biso bayindo to uta wapi. Alors, pour que tu aies directement une analyse na biso mokolo. Moi,
L'histoire Nzambe ya bale pour le maître de 16 élèves au balancer les biso ba imonge oyo moko ya ba maman na biso na kati ya lingomba ya tata Simo Kimbangu Kiangani azali ko talisa na jeunesse kimbangiste tolanda. Voilà, merci beaucoup, Papa Guy Laurent. Voilà, biso na ba téléspectateur tolandi yango. Le lengoni le moment la biso atalisi na baimbo katope jeunesse kimbangiste lobiete. Noël et après. Voilà, le col est posé moko, il y a analyse spirituelle. Donc, c'est vraiment le lot, ça l'analyse de l'ongo na bino tata. Cette maman a biso atalisi na biso Noël et après. Tout le monde qui a le lengi angole kelaki, tout le monde qui ba maputa esike tungi samaki, tout le monde qui ba marche salamaki, ba to ba fetaki, ba liaki, ba melaki. Et par rapport ya maloba ya maman na biso Noël et après abeta ki c'était na jeunesse kimbangiste. Est-ce que bakoto saka maloba ya tata? Est-ce que tata atalisa ki na biso le lengi biso ponso tolandi na vidéo wana ngambo na bino Papa Guy Laurent etake moko ya ba analyste tolingi toyeba na ngambo na bino okoki kotalisa biso nini par rapport ya maloba ya mama maloba na ngambo. Merci beaucoup na ndenge opesi biso maloba na oyo etali vidéo ya mama na biso mama Patience oyo ateyaki na tina ya biso jeunesse et alobelaki pe lisusu na oyo etali likambo ya Noël mbotama ya kolo Yesu mbotama ya papa Dialunga na Kiangani Salomo. Alors maman na biso abeti c'était par rapport ya biso jeunesse parce que kobotama ya sika ya papa Dialunga na il faut emonana non seulement na ndenge tozali ko fêtele yango il faut emonana na bizaleli na biso yango mama na biso abandaki ko interpeller biso jeunesse tozali wapi tozali ko célébrer tozali ko fêter mbotama ya kolo Yesu mbotama ya papa Dialunga na Noël et après c'est-à-dire et après wana ezali par rapport ya ndenge oyo papa Dialunga na abandaki kote la biso ezali par rapport ya ndenge oyo bamvola misatu bateyelaki biso est-ce que tozali ko respecter makambo oyo bango babandaki kopesa biso parce que na idéologie kimbongiste soit na idéologie ya papa Dialunga na to idéologie ya bamvola misatu ezalaki ete biso jeunesse kimbongiste tozala ndenge na slogan na biso elobi jeunesse ezali espoir de l'église. Donc biso jeunesse fallait tozala ba exemplaire moko ya makasi na kati na mokili na kati ya lingomba na kati ya mboka na biso premièrement et puis na kati ya mokili mobimba parce que tozali la seule jeunesse oyo tokoki koloba to profiter na ba divinité na kati na mboka na biso to profiter na bonzambe na kati ya mboka na biso c'est-à-dire banda na papa Simo Kimbangu ya 21 bamvola misatu oyo tozali na papa Diange na papa Kisolokele papa Dialunga na oyo bayaki ko implanter lingomba na kati ya mokili to profiter na bonzambe mingi oyo ezalaki na kati na bango bapesi yango epai na biso du biso fallait tozala ba exemplaire ya makasi ya ko transformer mokili oyo. Alors vi comportement oyo biso jeunesse tozali na yango lelo yango wana mama na biso tango ateyaki abandaki ko interpeller na biso jeunesse par rapport ya volonté ya papa Dialunga na volonté ya bamvola misatu pona biso ba jeune kimbangiste. Est-ce que lelo tozali kaka na casquette wana oyo ba papa babandaki kolinga biso jeunesse kimbangiste tozala yango moni question ya mama na biso ezalaki lelo toko fêter Noël et après est-ce que na mitema na biso tobotami ya sika est-ce que na mitema na biso tozali kotosa oyo bazali kopesa biso na papa Simo Kimbangu Kiangani lokola mateya tango nyonso. Donc voilà mama oyo biso tokoki koloba par rapport ya question oyo mama na biso atunaki question na ezali fondamental et puis
prédication na ye ezali prédication oyo etouchaki vraiment bakimbongiste to bandimi to mutu nyonso oyo azali na elembo ya tata Nzambe parce que mateya oyo ezali na bozindo ya spiritualité na kati na yango eprofitaka na mutu nyonso te eprofitaka kaka na baye baza na elembo baye pe bazali na connexion na tata Nzambe. Voilà na mokuse oyo toki ko répondre bino par rapport ya ndenge botuni biso motuna. Voilà, merci beaucoup Papa Guy Laurent et merci beaucoup Nabande Kobalana et vous allez bela kolanda biso mokolo. Moi le logo partager émission s'il vous plaît, vous partagez, vous commentez. Alors Papa Nabiso talis Nabiso lobiete. Maman abete qui c'était par rapport ya lolenge batata bango basato bang voilà baté la cabine ba bakaite jeunesse kimbonguste bozala exemplaire ya mokili mobimba voilà. Et lelo oyo soki totali malamu kokende ya papa bango basato toyebite. Papa Guy Laurent ozali moko na kati ya lingomba ya batata ozali pe moko ya bapanzi sango rien que la vérité par rapport ya jeunesse yango ko banda na bino kaka bandimité tant mutolobi jeunesse to sangisi en général na bana to pe ba petit fils ya tata Kimbangu to sangisi en général ya ba jeune nyonso ya église kimbongiste par rapport ya etamboli na bino par rapport ya ezali na bino par rapport ya esaleli na bino kozala ba exemplaire pona kolakisa mokili to pe jeunesse o etikali bazali ba non kimbongiste balanda nzela na bino lelo oyo lolenge bozali kotambola bozali sûr que batata bango basato bamvola bazali na esengo na bino etamboli na bino ezali malamu to pe lolenge ni mal balanga mbono. Merci beaucoup maman to sepeli na motuna wana par rapport ya etamboli na biso et par rapport pe ya jeunesse oyo ba papa ba encadraki ba papa bateyaki biso pona kozala exemplaire na kati na mokili to na kati na lingomba. Oui, tokoki koloba jeunesse kimbongiste il faut toyeba yango. Jeunesse kimbongiste tozali des sortes ya ba kimbongiste na kati ya église kimbongiste. Tozali na des sortes pe ya jeunesse na kati ya église kimbongiste. Wana ezali historiquement parlant selon maloba ya papa Diangenda Kuntima. Papa Diangenda yebisaki biso tozali na des sortes ya bakimbongiste. Tozali na bakimbongiste ya carton, tozali pe na ba vrai kimbongiste. D'où a préciser pona kozala un vrai kimbongiste, a pesi biso lolenge nini un vrai kimbongiste akoki ko se comporter. Donc pona pe ko yeba mutu oyo azali faux kimbongiste ezali pe na lolenge oyo toyebelaka bango. Pour le moment par rapport ya enseignement oyo ba papa bateyaki biso etake jeunesse kimbongiste, tout jeune kimbongiste oyo azali vrai kimbongiste oyo azali vrai jeune kimbongiste, je crois que ba papa il faut bazala fier na ye. Pourquoi? Parce que babandaki ko enseigner biso avec un objectif précis. Ba papa ba yebaki pourquoi babandaki ko encadrer biso, ba yebaki pourquoi esengelaki ete ba jeune oyo bakopesa ndakisa na mokili mikolo mizali koya, pourquoi il faut batia bango bilembo. Yango moni papa Diangenda atambolaki presque partout et je ne crois pas que atiaki bilembo na ba jeune nyonso na mokili mobimba ou bien atiaki bilembo na bakimbangiste nyonso esika bazalaki te. Na kati ya bakimbongiste, na kati ya jeunesse oyo papa azalaki na posa bazala ba exemplaire ya kopesa ndakisa na likambo oyo ya tata Simon Kimbangu. Esika nyonso oyo papa Diangenda bandaki kotambola, abandaki kotia jeunesse wana elembo. Yango omoni lelo tozali na deux sortes ya jeunesse kimbongiste. Baye bazwaki bilembo ya papa Diangenda pona kobatela likambo oyo ya papa Simon Kimbangu bazali. Et esika bazali lolenge na bango ya kosalela mosala, je crois que papa Simon Kimbangu ba papa bazali na fier na bango parce que ba yebaki ke soki batie jeunesse wana elembo te, soki batiki ba jeunesse wana kaka ndenge wana, musala oyo bango bazali kosala ekozala na batu bako yeba kobatela yango te. D'où
esengelaki na bango batala jeunesse nini oyo tokotia elembo po tango mokili ekobaluka tango makambo ekokoma mbilinga jeunesse wana bazala na kapasite ya koyeba kobatela likambo oyo yango na koyebisa yo ke na baye bazwa bilembo na baye bazali kosalela pe likambo oyo ya tata Simon Kimbangu na ndenge ya solo esika bapapa bazali na fierté na bango parce que soki bato wana bazalaki te soki jeunesse wana ezalaki te na esprit oyo bato ya mokili to mondele azali na yango mpona kodestabilize église kimbongiste nde lingomba oyo ezali lisusu te grâce ya jeunesse oyo ezwaki enseignement grâce ya jeunesse oyo ezali kobatela makambo oyo bapapa bateyaki biso yango ozali komona lingomba ezali ti lelo malgré mbilinga to malgré mikakatano oyo tozali na yango mais lingomba lelo ezali koexiste grâce ya enseignement oyo bapapa bateyaki biso na nzela ya jeunesse oyo tozali kobunda mpona kobatela likambo oyo parce que bapapa balobaki tobatela lingomba oyo totika yango epai ya bangulu te voilà motuna na yo otuye yano voilà batata balobaki tobatela lingomba oyo totika yango na bangulu te maloba ya papa Guy Laurent olobi ete enseignement oyo batata bateyaki bino yango grâce wana lokola ba jeune bayokaki enseignement wana nde lelo oyo lingomba ekomi esiko yango ekomeli alors papa Guy Laurent tozali un peu curieux tolingi toyeba quelque enseignement oyo batata bateyaki bino oyo lelo ba jeune oyo bazwaki bilembo bazali kosalela yango maloba nanga mbona na oyo tokoki oloba quelque enseignement oyo bapapa bateyaki biso makambo ebele soki tolobi réellement tobanda koexplike maye bapapa bateyaki biso surtout na jeunesse kimbongiste toyebi na oyo etali tout d'abord mibeko ya lingomba na biso bapapa batikelaki biso 3 principes bolingo mibeko mpe misala na kati ya makambo wana misatu bamekaki mpe kodecortike yango na baenseignement na bango papa Diangenda akendaki très profond alobi quand il s'agit ya bolingo ezala bolingo oyo ya pamba te vrai bolingo vrai amour yango lingomba na biso bazali koteya yango lere nyonso yango mpe biso ba jeune kimbongiste un jeune kimbongiste oyo azali na bolingo ya solo akoki kosala moninga na ye mabe te un jeune kimbongiste oyo azali na bolingo ya solo akoki koyiba eloko ya moninga na ye te to akoki kokosela moninga na ye likambo te un vrai jeune kimbongiste oyo atosaka réellement maloba oyo bapapa bateyaki biso azali mutu oyo nano azali na bavaleur le même valeur oyo bapapa bazalaki na yango le même valeur oyo biso jeunesse il faut to incarner toyebi ete bapapa na biso bazalaki bato moko boye bazalaki très généreux na bato nyonso bolingo wana ya solo et puis bazalaki mpe bato oyo babandaki kotosa mibeko à ce qui concerne aussi misala un jeune kimbongiste ezala osalaka na l'état ezala osalaka partout soki ozali un vrai jeune kimbongiste je crois que okozala parmi agent oyo bakoki kosollicite makasi na kati na esika wana parce que okozala na expérience ya kosalela mosala okozala na respect envers hiérarchie ou bien bakonzi na yo okozala mpe mutu oyo atosaka mobeko mutu nyonso oyo asalaka mosala na ye ezala entreprise azalaka na posa ya bato oyo bazotosa nano mibeko ya mosala et puis baza maboko milai te bato oyo bazali kosala mosala avec logique ozali komona avec logique ezali te ke batie yo kimbangiste esika moko boye ozali kosala ta mosusu na kote ya mbongo alors kimbangiste ya maboko milai azalaka te bapapa bateyaki biso bakimbangiste tozalaka bato ya maboko milai te kimbangiste pe ya lokuta azalaka te ofandi boye okoseli mutu likambo kimbangiste ya lokuta azalaka te kimbangiste azali mutu oyo alobaka solo soki ozali koloba solo ozali un vrai kimbangiste kimbangiste pe ya ba désordre azalaka te
Ofandi boye botie désordre moko quelque part kimbangiste désordre azalakate. Kimbangiste selon enseignement oyo ba papa ba pesaki biso surtout biso ba jeunesse ezali ete ezalaki nano toyeba kobatela mibeko bolingo misala. Na kati ya bolingo misala mibeko bolingo misala nde ekopermettre biso na kati na biso ba savant babima. Soki ba savant babimi et misala oyo ba savant wana bakobanda kosala yango ekosala ete eliesa mokili yango ekosala ete esunga mboka na biso esunga mokili mobimba. Je crois que quelques éléments oyo na pesi ezali déjà pour répondre na question oyo yo utundi biso. Donc bolingo mibeko misala ezali clé ya makambo nyonso ndenge ba papa batikaki. Papa alobaki makambo nyonso bokozala na yango posa. Soki bosaleli bolingo mibeko pe misala nyonso bokozala na yango posa bokozwa. Voilà, merci beaucoup. Papa a fait ce qui est le principe. Par rapport à l'enseignement, au bino boza ke pa ya batata bolingo mibeko misala yango ezali enseignement ezali clé o batata batikelaki bino na kati na yango opesi biso mwa barasine otalisi na biso ete lobi ete na kati ya bolingo tata lobaki bolingo ya solo moto azali na kati na bolingo ya solo akoki kosala moninga na ye mabe te moto azali na bolingo ya solo akoki kokosela moninga na ye makambo te kaka na kati wana mpe otalisi na biso ete par rapport ya mibeko wana ya alobaki mpe ya misala okoki kokende kosala mosala moko il faut ozala logique kimbangisa kozalaka maboko milai te kimbangisa kozalaka moto ya désordre te pamba te bolobi ete jeunesse nde ezali espoir ya église kimbangista alors totelemi na esika wana na kati ya bolingo papa Guy Laurent voilà lelo oyo na kati ya lingomba ya batata lelo oyo moto azali korepresente batata ezali papa Simon Kimbangu Kiangani bokolobaka ete nzambe kati na bato na kati wana église kimbongiste tomoni lelo oyo bokabwani en deux parties depuis 2002 lelo tozali na 2024 23 ans déjà passé oyo bino bokabwana alors na kati wana bolingo oyo batata balobelaki bino bolingo oyo batata babetelaki bino sete eke kimbongiste azali moto ya désordre te kimbongiste akolingaka moninga nde na bolingo ya solo bolingo wana eske bino bozali na yango kobanda na batata bango moko oyo bazali ba conseiller direct bazali ba konzi ya lingomba bolingo wana ezali na bino ba jeunesse bolingo wana batata babetela kitolo ezali to ezali te malbana ngambo. Merci beaucoup maman na motuna otuni ndenge na oti koyebisa yo na makambo nyonso oyo ezali kolekaka mosusu na kati ya lingomba na biso par rapport ya bolingo oyo lobeli ba papa bayaki bazui ba donné batieli biso na mesa mibeko bolingo misala bapesi na biso c'est-à-dire kati na biso eza na batu oyo bakozwa mibeko bolingo misala oyo ba papa bapesaki comme enseignement de base na bango po babikisama ezali pe na kati na biso ekozala na ba oyo bakozwa yango à la légère ndenge tolobaka yango soki bozali na classe bana nyonso bazalaka mayele ndenge moko te tango professeur azali kopesa enseignement ezali na ba oyo bazalaka concentré bazali kolanda mateya ndenge oyo professeur azali kopesela yango po ayebi ete na suka ekozala na examen oyo bakopesa soki a réussir ekozala honneur ya ye honneur ya baboti na ye honneur ya famille na ye ezali pe na bana mosusu oyo ayaka na ye na classe c'est comme si ayaka kolekisa temps ta mosusu azoya classe parce que azali na mwasi moko bo bien collègue na ye moko bo asepelisaka ye yango epusaka ye aya l'air nyonso classe alors mwana wana attention na ye akotia yango na enseignement oyo professeur azali kopesa te mais akotia yango beaucoup plus na mutu oyo azali koyela na kati ya classe ndenge moko na kati ya lingomba na biso ndenge nalobaki na ebandeli biso tozali na chance ba papa bayaki batei biso mabombami oyo bateyaki biso ezali mabombami ya likolo bakiti na se balakisi epai na biso po mission na bango ezalaki po baya korécupérer biso basangisi biso bana c'est-à-dire basangisi biso na bana na bango oyo bango baboti na biso ba papa balobaki biso nyonso tozali bana na bango
batangisi biso, balakisi biso, bayekolisi biso nzela moko. C'est-à-dire, quant à yo, quant à moi, ya koyeba sikoyo, enseignement oyo papa bapesaki yo okosalela yango ou bien okosalela yango te. Ngai na kosalela yango ou bien na kosalela yango te. Donc, point final ezali na cotation ya yo mokolo ya suka, na cotation na ngai mokolo na suka. Est-ce que na kolonga ou bien na kolonga te? Donc, biso ba kimbongiste, ndenge mama na biso auti kote ya. Mais n'importe. Ba papa batie biso, makambo o ba papa batie ki biso. Ndenge tokozwela yango, mais mutu na mutu azali conscient. Ya koyeba soki azali kosalela ndenge ba papa bazali kosenga ou bien azali kosalela te. Donc wana na oki kotia yango na ndenge wana po ngai consciemment na yebi esika na telemeli. Bayebe bazali batimbongiste surtout jeunesse moko na moko kati na biso ayebi esika ya telemeli. Et na libota pe ndenge outi koloba ba conseiller e bana ya ba papa oyo lelo bazali ba conseiller direct na ba papa na biso moko na moko pe esika azali ayebi esika telemeli. Je crois que réponse wana ezali clair parce que Satana na bana na ye bayebanaka. Nzambe pe na bana na ye bayebanaka. Oyo nyonso azali kosala musala ya Nzambe na solo, oyo nyonso azali kosala oyo ba papa batindaki, papa ayebi ye pe ayebi ba papa. Oyo pe azali kosala oyo Satana atsotinda bango ba kosala ta mususu na kati ya lingomba bayebani pe. Satan ayebi bango, bango pe bayebi Satan. Du mutu na mutu esika azaleli ayebi mission azali kosala. Ayebi eloko nini azali kosala na kati ya lingomba. Awa na miniti oyo tozali nde oluka tosalela ba principe oyo ba papa batikelaki biso. Neti ngai boye na oki koloba maye ba papa batikaki yango nga nasalelaka yango esika nyonso nakendaka. Soki na moni ete awa tozali kosalela contraire ya oyo ba papa batikaki, donc na yo na ngai tokokabwa na esika wana. Mais soki omoni ngai nazali ya collaboration na yo, nazali koyokana na yo, yeba ete na yo na ngai tozali kosalela maye ba papa batikaki. Mais soki omoni ete tozali ya kokabwa na biso mibale, yo moko ifo yeba yo telemeli wapi, nga pe na telemeli wapi. Bana ya ba papa to ba papa na biso ba conseiller direct bango nyonso moko na moko ayebi esika telemeli parce que enseignement oyo ba papa bateyaki biso bango pe bazwaki yango. Voilà, ayebi esika telemeli pambate enseignement oyo batata bateyaki bino moto na moto azwaki pa na ye. Alors tolingi toyeba par rapport ya bokabwani na kati ya lingombe Auguste Kimbongiste wana déjà boyebi yango utakala 23 ans déjà yango na kati ya bokabwani yango. Alors papa Guy Laurent totelemi toujours na likambo etali polizo bien biso ete même na ba papa même na ba conseiller direct moto na moto azali na part na ye oyo azali kozwa moto na moto ayebi esika oyo ye atelemeli. Alors papa Guy Laurent olobi ete moto oyo azali kotama lolenge batata bapeselaki bino te moto wana yo kozala pene na ye te yo kozala mosika na ye e na ngambo na bino par rapport ya etelemeli na yo par rapport ya bato oyo oyebi bango bazali kotambola na lolenge batata batikelaki te bango bazali koyokisa soni na kati ya lingomba ya batata. Tolingi toyeba na ngambo na bino bozali na ngambo nini, ngambo ya 3 égale 1 po bango bazali kotosa mibeko ya batata to na ngambo ya 26 maloba na ngambo na bon ngambo ya 3 biso tozali na nkamba tozo dépendre na nkamba ba papa batikelaki biso nkamba batikelaki biso ba paroisse ya lingomba oyo biso toyebi sauf que oyo tozo créer na sima ou bien oyo toza ko somba na sima mais ba papa batikaki biso na centre d'accueil batikaki biso na nkamba batikaki biso na kati ya bolingo mibeko pe misala, c'est-à-dire d'une manière spirituelle selon ba enseignement ba papa batikelaki biso makambo misato. Mais nao etali géographiquement par là esika neti proprement dit place ba papa batikaki biso na nkamba batikaki biso pe na centre d'accueil parce que nkamba yango ezali terre promise oyo toyebi ete ekoyamba mabota nyonso
ezali lokola base ya spiritualité na biso esika oyo papa Simon Kimbangu ya 21 amonaki ete il faut akitela kuna il faut abandela mosala kuna e makambo nyonso ba secret mwa ebele ebombamelaki na esika wana yango biso totosaka oyo ba papa batikaki donc net deya na yebisaki yo na ebandeli ete biso tozali baye batosaka makambo ba papa batika donc tozali na nkamba ba papa batikelaki biso nkamba tozali na nkamba. Voilà, merci beaucoup. Tozali na nkamba papa batikelaki biso nkamba papa Guy Laurent apesi position na ye azali na nkamba pamba te kamba ezali esika otata Kimbangu abandelaka mosala na ye nyonso alobi ete mabota nyonso to mpe mangomba nyonso bakoya na nkamba. Alors papa Guy Laurent kaka na nkamba na bino wana bapapa batikelaki bino bolingo mibeko misala na nsima na yango tomoni lelo oyo mwana mwasi moko atelemi ye mpe azali kaka na nkamba komidengaka princesse de Kamba, donc il y a des princesse ya Kamba, à kofinga kamoko ya ba conseiller direct. To yebite esika wana par rapport ya jeunesse o ba papa ba pesa ki bino enseignement. Na bolingo ba tata ba talisa ki na bino boza la bato ya deux autres terres. To moni mwana mwaswana a kofinga ka mama Marie Mulu to yebite esika wana yepe azali moto oyo azali ko représenter ta ka le princesse de Kamba. To lolengeli kaka na kati wana to mulpe groupe ya bato oyo bakaneli moko oyo azalaki moko ya bapandi sango balobi ete soki tozwi to kosala yo mabe soki tozwi yo to kobonga yo e bato oyo bazali kokanela bazali toujours na kati ya jeunesse et église Kimbangiste oyo lobi ete Kamba ezali terre promise maloba na ngambo na bino papa Guy ye nalingaki ozala précis na motuna na yo parce que lobi mama moko azali kofinga azali na nkamba babengi ye princesse de Nkamba naza na posa princesse de Nkamba ezali kombo ya mutu te nga napesaki yo kombo na lobi kombo na ngai papa Guy Laurent Lobela Litanda mais na lobi nazali présentateur ya émission les analyses spirituelles je crois que wana ezali identité na ngai mais princesse de Nkamba eza vraiment identité ya mutu te wana ezali biloko moko boye mutu nyonso akoki kolata yango donc ezali lokola mutu moko boye azali na ye président ya quartier mais babengaka ye président azali président ya république te azali président ya organisation moko quelconque te mais na quartier bazobenga mama balenda oyo azali moko na kati ya engomba ya 3 égal 1 akomi bengaka princesse de Kamba azalaka inspiré epai ya papa Diangenda nde yende akotindaka ye aloba maye nyonso oyo ya kolobaka lokwa yo olobi ete bino bokotosaka bolingo mibeko misala nde totelemi na bolingo topesi bino exemple ya mama na biso balenda lolenge ye akofingaka mama Marie Bulu ntongo midi pokwa esika wana par rapport ya bolingo yo lobi ete tata lobaki na bino bozala bato ya désordre te bozala na bolingo ya solo wana eza parmi bolingo ya solo et à part ça kaka na bino moko bato ya 3 égal 1 moko ya bajeune oyo bayaki kotelemela moko ya bopanzi sango ayaki koloba par rapport ya likambo oyo tata moko ayaki kotalisa ye papa Gramatos et bayaki balobeli tata wana tolandaki yango biso baso te soki tozwi yo tokoboma yo soki tozwi yo tokosala mabe na maloba na bino bolobi ete tata Diangenda atiaki bino des autres terres bolinga batu kosala baninga mabete nde maloba na ngambo na bino papa ya bon na répondre na oya mama Balenda ndenge outi koloba likambo ya mama Balenda parce que préciser oya journaliste wana pe ou bien moko ya bapanzi sango na ozala na posa o préciser pe ye na kombo na ye po na yeba nazoloba nini nayeba nazoloba nini nazolobela pe nani parce que toza na difficulté ya monene na kati ya lingomba parce que biso nyonso tozali kobenga kaka ba kimbangiste alors iloko ezali ko identifier biso ba vrai kimbangiste na ba faux kimbangiste ezali mibeko bolingo misala oyo ba papa batikelaki biso alors mibeko bolingo misala wana tozoyebela yango na maloba te parce que nga na oki oya na lobi mibeko bolingo misala na sukisi wana na utiliser yango eta comme slogan mais bazali bakimbongiste bazali kosalela vraiment mibeko bolingo misala a pratika pas slogan pas comme un slogan ou bien pas comme un slogan mais baza kosalela yango a pratika mibeko bazo pratiquer yango bolingo pe bazo pratiquer yango na ko répondre yo boye na epsaki yo na ebandeli ki na kati ya lingomba tozali na deux sortes ba kimbongiste ba vrai kimbongiste na ba kimbangiste à carton na précisaki pe ke mingi na kati ya église
basalelaka mayeba papa balobaki mingi bayaka na bango kaka non comme tourisme baye lokola ba tourisme aye na ye par rapport ya intérêt moko quelconque. Mais awa nazo préciser que nga nasalaki émission mpona kodéplorer mpe kolakisa ete mama Balenda Francisca aza kimbangiste te. Omoni okoki ozala kimbangiste okuli okoti kimbangiste après obimi tango okei eza na badele oyo ozali okosala na libanda soki badele wana eleki oza isu kimbangiste te. Donc mpona ozonga il faut réintégrer lisusu eza na baprocédure oyo esalemaka mpo mutu abiengama lisusu kimbangiste. Yango omoni toza na difficulté. Pourquoi? Parce que bato ebele bakotaki na kati ya lingomba bayaki mission balati uniforme bayekoli enseignement kimbongisme babimi bake korépondre epai ya bato oyo batindaki bango et puis bazongi lisusu po baya kozwa ba inspiration mususu parce que na kati ya lingomba na biso makambu ya nzambe ebotamaka lere nyonso. Exemple komona banzembo na biso oto bandaka koyemba kala yango te tozali koyemba lelo. Donc bato bayaka na tango akala bazwi ba information bakenda bake kopesa compte rendu epai ya baye batindaka bango et bamoni ke évolution ezali makasi ba inspiration ezali ba innovation ezali par rapport ya banzembo parce que ba cantique na biso epesaka biso ba directive ezolakisa biso ke tokomi esika boye tozokoma esika boye parce que ba message oyo ezalaka na kati ezalaka na ba indice oyo elakisaka biso ke awa tokomi esika boye par rapport à ba message ya ba papa. Mama Francisca Balenda asoki azalaka kimbangiste mais nga nasalaki ba recherche na ye komona ete mama Francisca Balenda aza kimbangiste te. Aoki oprouver nga contraire natia ba vidéo wana na publier yango. Donc pongai oyo nazali un vrai kimbangiste na yeba ke Francisca Balenda aza kimbangiste ezate ke il faut aleka alobi ke nga naza kimbangiste même abrake ngai carte ya mondimi boye na oki croire te ke Balenda azali kimbangiste. Un vrai kimbangiste ne peut jamais croire que Balenda aza kimbangiste. Donc wana il faut bo apprendre ou bien bokosa batu oyo ou bien akosa batu oyo bazali na balolenge na ye. Mutu nyonso oyo azwaki enseignement ya bapapa soki oyebisi ye kaka ke Balenda aza kimbangiste akoyebisa oh non, elle n'est pas kimbangiste. Bon nayebi te soki kimbangiste oyo bino bolatisi ye ezali par rapport ayaka na centre, ezali par rapport alataka uniforme, ezali par rapport aza na carte ya mondimi ou bien ezali par rapport à quoi? Parce que être un vrai kimbangiste ndenge na yebisaki yo na ebandeli ezali na ba indice na pesa kio kimbangiste afingaka te. Kimbangiste alobaka solo, kimbangiste alobaka solo et puis azana ba preuve ya makambu oyo aza koloba moni. Bon tango déjà yo zoloba ke no kimbangiste azofinga mama conseillère omoni te ke no yo moko pe ozoyeba ko identifier lolenge ya ba vrai kimbangiste te. Parce que ceux qui ont mon groupe oyebi un vrai kimbangiste, tu ne peux jamais considérer Balenda comme étant un kimbangiste. Batu nyonso oyo bazobenga Balenda ki aza kimbangiste, il faut yeba ke bazali ko faire partir na côté oyo Balenda auti. Mokonzo aza ko diriger Balenda, mokonzo aza ko pesa Balenda banini wana, mokonzo atindi Balenda na mission na kati ya église kimbangiste. Ce que moni un kimbangiste a déclaré que Balenda za kimbangiste yeba ke na Balenda na mutuana bazali na mukonzi moko o bango baza ko servir. Donc mutuana oki kozala pe même ata na famille ya papa Simo Kimbangu bien nini yeba ke bazo servir na mutu moko. Ozo comprendre? Donc pona kozala un vrai kimbangiste ezali na lolenge oyo mutu nyonso il faut se conformer nango. Okoki ozala obotami na libota ya papa Simo Kimbangu, okoki ozala obotami na lignée wana, tu n'es pas kimbangiste si tu ne respectes pas le principe oyo ba papa ba pesaki. Mais ce que ozala respecter de biso indice na biso yebisa celui-là est un vrai kimbangiste. Voilà na motuna otoki koloba par rapport ya mama Balenda. Mama Balenda, moi je suis kimbangiste.
de naissance, je suis kimbangiste pratiquant, na yebi ba principe oyo ba papa batika ki na landela kayango na sale la kayango. Si tu présentes Balenda devant moi, je te dirais que non, Balenda n'est pas un vrai kimbangiste. Donc, nga na mingi débat ya ba makambo ya ba vrai kimbangiste parce que toza na posa to kolisa connaissance na biso na makambo oyo ba papa bateya ki biso. Toza na posa kati na biso ba savant ba bima. Imaginez-vous que enseignement ya mama Balenda, quand est-ce qu'un savant peut naître na idéologie oyo mama Balenda zo ya nango na kati ya Lingomba? Un savant akobotama na idéologie ya Balenda mbula nini? Ozomona te que non wana ezali esprit ya ba savant te, ezali esprit ya batu oyo baza na idéologie kimbangiste te. Donc Balenda po na ngai na considérer lokola kimbangiste te. Omoni? Voilà, merci beaucoup pour la papa Guy Laurent pour considérer Balenda comme kimbangiste et à l'objet était article à faire cause à la kimbangiste. Au talisi na biso de l'objet par rapport à bateau oh nyonso bakolo ba été Balenda zali kimbangiste c'est que bateau wana bazali même moral sopi bazali bateau moko bazali nesika moko oyo Balenda kobimelaka oyo bateau bakotindaka Balenda malo bazo servir même maître bazo servir maître moko. Donc, on doit servir maître mon quoi alors papa la biso Guy Laurent kaka awa ne bonga la biso to ya bati bato bele oyebi bazali pe bati mangiste to ya bati papa pour azali na kati ya cabinet ya tata Molimo Santu na charge ya communication to ya baki awa ena ngambo na ye atalisa ki biso lobiete Balenda wana atala une fois amona ko lolenga azali ko fumisa tata Simon Kimbangu kiangani a félicitaka ya pesa kai ba félicitations ma fille continuer la mosala ozali kosala et alors bakete oui azali kimbongiste to kei na ngambo ya papa Agramatos aleki ne bonga na biso lobiete basalaka bango conférence ya appel papa po Balenda na ye Agramatos basololaka ensemble et si oh wapi Agramatos ameka qui on fait pour déclarer le lundi ni Balenda ko finga ka mama Marimou et papa na biso apo lo bakiete tika ye a continuer mosala na ye asalaki bango liaison ba banda ko solola po bazala même moral tandis que moto za na kati ya cabinet ya tata Molimo Santu azali ko féliciter mwana mwasi na mosala azali ko sala ya ko kumisa papa Simon Kimbangu kiangani et mwana mwasi wana azali kimbongiste te ya ko kaka ko féliciter papa na biso biso. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nandengo soulevé point ya papa Apo. Moi, je suis un analyste spirituel. Dans cette émission, les analyses spirituelles, oyo, et sengaka ba discipline ebele, et sengaka ba sacrifice moko ya makasi dans le sens ya mabondeli et sengaka pe moi ba concentration beaucoup plus ya koyoka ka ba message ya ba papa koyoka ka pe banzembo na biso omoni alors ba biloko wana e permetaka biso to yeba kokota na mozindo ya likambo po to décortiquer likambo wana na ndenge ya bozindo po to yeba la vraie identité ya mutu. Papa Apo tozali kosalaka ngana yo analyse spirituelle par rapport ya ba propos na ye. Soko talika ba propos na ye banda na ebandeli to koma kutata na sukate. Ozwika ta na ebandeli kaka boye o mona ka yo moko ke Papa Apo Papa Apo aussi n'est pas vrai kimbangiste. Il ayebi ke ngai Papa Guy Laurent na yebi ke Papa Apo il n'est pas un vrai kimbangiste. Papa Apo, ce que tu ba kimbangiste nyos ba koyebisa yo, il n'est pas un vrai kimbangiste. Omoni parmi batu o papa Diangenda lobaka ke ba kimbangiste a carton, o yo kaka ma kimbangiste a carton, nde Papa Apo azana kati. Omoni Papa Apo azana kati. Yango omoni biso tozolo ba makambo oyo ezate parce que tolingi Papa Apo te non toza ko expliquer ye ke biso to yebiye na identité na ye to yebi pe mission na ye na kati ya Lingomba yango moni kokota ya Papa Apo na kati ya cabinet soki otuni bato ebele ba oyebisa yo ke non bato ebele ba sepela kite et puis tuna Papa Apo depuis aza na kati ya cabinet information nini to message nini to eloko nini oyo asala oyo e contribuer na Lingomba na domaine oyo azali. Mais ce que tu n'es kimbongise, yebisa biso eloko nini ya mabe oyo o remarka epa ya Papa Apo batu bakobimisa makambo ebele neti nga moko nano tozo sola nayo awa
oyebi ba archive combien ya papa apo naza nango o na etala yango te. Pourquoi na etala makambo mususu te? Parce que naza mondimi eza na makambo mususu o nakoki kolobaka ate ke no na bimisa yango ta mususu na ba etandoike na ndenge ya mabe ou bien ya nini. Mais makambo papa apo asalaka na kati ya lingomba ya mabe soki otuni kimbangise nyonso o aza vrai kimbangise akobanda kotangela yo. Ayebisa yo ke no papa apo asala bwe, papa apo asala bwe, papa apo asala bwe. Premier exemple, Yemoko a déclaré à l'Obi, je suis parmi les cofondateurs. Il y a idéologie 26. Idéologie 26, ezali likambo oyo e kaboli lingomba. Bon, zwa sikoyo ba papa balobaki tokabwana te, soki tokabwani, soki bolingi na fuka melabino na oki ko fuka melabino mais tokabwana te. Mais papa apo azali sikoyo parmi batu oyo bakabola lingomba. Siko mutu andengo wana ozoyebisa nga ke papa apo aza kimbangiste non. Kozala na kati ya cabinet ya papa. Na maloba ya papa apo alobi na biso ete papa Simon Kimbangu tangu ya zongaki na nkamba aleli liboso ya papa lolenge ya fingaka papa Simon Kimbangu kantanga kindaka na 26 papa répondaki ye nga moko nde natindaka mission okende koyeba lolenge ni makambo kolekelaka kuna. Et donc kozala cofondateur ya 26 c'est que papa ye moko nde atindaki émission par rapport ya maloba ya papa apo papa Gilwa. Voilà. Mama oyebi soki batindi yo mission tozwaka na contexte wana. Soki batindi yo mission, ok, osali mission na yo. Soki mission esili, bazongaka oye opesi compte rendu ya mission osalaki, esili ofandi kimia. Moni? Muto asalaka mission ya malamu, ok, osali mission oyo batindaki yo. Soki osilisi mission wana ozongi, biso toko sepela. Toyoka yango na munoko ya papa Simon Kimbangu kenganike ngande natindaki papa apo mission. C'est-à-dire yo moko okoki koya te obanda kobeta masapo ke no papa atindaki ngai mission boye non yango nde tozoloba yango ke no bato ebele bakota na lingomba bazokosela ba papa makambo bazoloba makambo na ndenge ya kombo ya ba papa bazali ebele. Ozoloba makambo na ndenge ya ba papa nzoka nde ba papa bayebaki ete makambo ekose multiplier avant que to tezali kokende makambo ebele kobotama na kati ya lingomba oyo tika tosala mikanda yango ba papa basalaki mikanda ya lingomba oyo yokaka ke mikanda ya lingomba ezali na kati ya mikanda wana bazali kopesa biso ba ligne de conduite ndenge nini esengeli na biso totambolela ndenge nini esengeli na biso tosalela makambo. Omoni, mais yo okei na 26, yo sali 26, yo créé 26. Après na sima, tango ozongi, opesi compte rendu epai ya mokonzi, mokonzi ayebisaki yo ni. Siko o mokonzi ayebisaki yo. Tango mokonzi ayebisi yo, eske ozosalela yango ndenge mokonzi ayebisaki yo. Ozomona ke papa apo il se contredit lui-même. Papa apo alobi na kendeki tango nazongi papa ayebisi nga na finga kate. Est-ce yebi ba audio oyo tozali na yango ya papa apo a combien de fois papa apo azo finga batu? Omoni, c'est-à-dire eloko oyo yo na nga mama il faut toyeba. Tozalaka beaucoup plus na okelo banini. Tokweyaka na ba piège ya monguna satana te par rapport ya ba discours na bango oyo bakoki koyaka nango. Oyebi na histoire ya Adam na Ève tango bazalaki na jardin d'Éden. Adam na Ève bazalaki na problème te na tata Nzambe. Mais bayaki kokoma beaucoup plus séduisant tango babandaki koyoka ba message oyo nyoka abandaki kopesa bango à travers le diable. Ce que tali shit ya Adam na Ève et wutaki tout d'abord na excès ya koyokaka ba makambo oyo nyoka bandaki koyebisa bango. Omoni Nzambe soki boyoki ye ba secret oyo Nzambe atie posa Nzambe zate ke bino boyeba yango parce que soki boyebi yango bokokoma lokola ye bokozala pe na puissance lokola ye efe kaka ya kobanda koyoka lokuta et Adam na Ève bamonaki neti makambo oyo serpent bandaki koyebisa bango neti ezalaki ya solo et tango pe bakomaki kosalela yango balukaki basalela yango nde ememelaki bango shit. Biso batu oyo toteyami epai ya bapapa
Donc ngai soki na yoki apo mbala ya liboso mbala ya mibale il faut na yeba déjà ke apo aza nani. Donc na opesa ye kutu tante akoma mbala misatu mbala minei mbala nini po ekoma habituel na bandaka koyoka ka apo boye na fandi tout vrai kimbangise soki amoni apo na audio na akolekisa yango akoyoka yango te po ayebi ke ezali ensemble ya ba mensonge oyo ezali kotiama na kati na ye pona koluka kobebisa bana ya papa Simon Kimbangu. Yango ngai moko na mipesa pe discipline pona silisa na mipesa discipline wana nalandaka audio ya balenda te, nalandaka video ya balenda te, nalandaka audio ya papa apote, nalandaka ba video ya papa apote, nalandaka pe makambo ya nini ya bato nga na remarka na kote ya 26 parce que bato mosusu bakenda na 26 ezate ke bazali mabe. Non, bato mosusu bakenda ba memama na mupepe papa Simon Kimbangu kiangani pe aloba yango. Moni misusu bakenda ba memama na mupepe. C'est-à-dire ba oyo bakenda wana oyo azali na moral wana ya bakimbangiste soki azoloba na koyeba ke oyo azali mwana ya papa Simon Kimbangu malgré akenda 26 mais elobeli na ye esaleli na ye ya makambo ezali ko incarner kikimbangisme. Omoni c'est-à-dire biso moko il faut tozala ba responsable ya éducation oyo toza na posa tozwa nga na oki kobandaka kolandaka papa apote na oki kolandaka kolandaka balenda te na oki kolandaka bajomaki te na oki kolandaka bandeko na biso tobandi te eza na ensemble ya batu oyo na oki kobandaka kolandaka bango te. Pourquoi? Parce que parfois ba se tropaka bango moko, parfois ba mikosaka, parfois ba yebaka position oyo bango ba télémédité. Souvent pe koki kozala ba yebi mais basalaka yango na kopo na basalaka yango na kopo na ko nuire lingomba ya tata Simon Kimbangu. OK, biso tozali wana pona ko défendre lingomba, tozali wana pona ko batela yango parce que ba papa balobaki to batela lingomba. Voilà, merci beaucoup. Alors, papa, na biso balobi télévision ezali ngonga directement tokoyoka pai wapo ezali kondongwa na tongo midi poko na likambo etali polimbisi. Voilà, tomona ki ba jeune, ba bi jeunesse kimbongiste ndambo ya bayi kimbongiste ya prégal bakenda ki na mokoto 87. Les 18 mai pona kokende kosenga batata polimbisi papa Guy Laurent oyebi yango. Et par après, tomoni après kaka dimanche yango koloka, lundi yango tomoni union de la jeunesse kimbongiste batelemi balobiete bango batindaki ata jeune mokoti a représenter bango mokolo yango papa Guy Laurent. Et si kawana natina bolingo bazali côté ya bino tolingi toyeba réellement bakimbangiste bazalaki te mokolo yango ya mokoto. Et réponse ya bayi kimbangiste doit des réponses na bango pona bosengi bolimbisi wana. Ezali malamu to ezali malamu te malbana ngambola. Bon, pour ngai mama kosenga bolimbisi eza nango habituel ezali coutume na kati ya lingomba na biso. Un vrai kimbongiste a résista kate soki ayebi ke asali mabe po asenga bolimbisi ezali coutume mais bolimbisi ya solo ezali par rapport ya moto oyo azali kosenga bolimbisi. Na papa Diangenda alobaka eloko moko alobi ba solution ya ba problème na biso na Congo ekouta libanda te ekouta kaka epai na biso. Donc po biso na biso toyokana ezate ke il faut to ke koluka mutu na libanda aya koyokanisa biso. Siko soki nga na lingi na ngai te omoni te ke démarche oyo ozosala ezali kokena ngo ya pamba. C'est-à-dire na kati ya domaine ya bolimbisi esengaka tout d'abord conscience. Esengaka tout d'abord conscience ya mutu oyo asalaki mabe oyo aza ko reconnaître que il faut na senga bolimbisi. Omoni eza lokola na mboka na biso ya Congo batu misu balobaka tozali pays moko ezali sous malédiction et esengaka il faut to senga bolimbisi po pasi oyo toza nango na Congo esila. Na opesa ka exemple avant na kota na mozindo ya likambo oyo lobi. Papa Diangenda lobi ata bosali ndenge nini soki bo reconnaître papa na ngai te eloko moko ekosalema na mboka oyo ezali te. So landi suna message na lobi il faut to senga bolimbisi po tozongisa connexion spirituelle wana na tata Nzambe. Bon siko yo tuna ngai na Congo na biso ndenge eza wana na basenga bolimbisi te.
na Congo na biso ndenge eza wana nanu président ya mboka asenga bolimbisi te adedia mboka wana na maboko ya nkolo te. C'est-à-dire bolimbisi en soi ezalaka na esika oyo bozali koke kosengela yango e batu oyo pe bakosala yango il faut ezala bango nde baponami mpona basala likambo wana. Eza lokola yo osali mabe tout ça ofandi ngai nake osenga bolimbisi moko boye eza na impact te. Omoni eza na impact te. Bolimbisi oyo ezali likambo ya tata Nzambe, lingomba oyo ezali lingomba ya Molimo Mosantu. Alors batu moko boye baramasi ou bien batu moko boye baoki kosangana te na ndenge na bango basala likambo eza ko concerner batu mususu ou bien eza ko concerner batu mususu sans que ba consulter batu wana kosenga bolimbisi eza mabe te mais bacteur batu oyo basali yango bauti wapi. Est-ce que bazali na compétence wana ya kosala yango na kombo ya église? Bon, soki basali yango et que bango moko batu wana baza ko reconnaître que basala ki mabe. Ba moni que il faut ba ke kosenga ba papa bolimbisi. Ba okoke na bango kosenga ba papa bolimbisi. Mais ba kokaki ko engager nde lingomba te esika ba bebisi na bolimbisi na bango ezali pourquoi parce que ba engager lingomba. Omoni ba engager lingomba ngana oki ozala boye na mona neti ndenge toza boye soki balenda za na posa asenga tango mosusu bolimbisi na mafinga oyo asalaka epai ya mama Marie Mwilo. Est-ce que aotinda mutu moko boye mutu wana ake kosengela ye bolimbisi ta mosusu epai ya papa moko boye ta mosusu na centre ou bien na 26? Non. Ozo comprendre et oza na impact te. Ezo senga tout d'abord conscience. Ezala ya batu oyo bayambaki bolimbisi wana na niveau ya mokoto ba papa na biso. Ezala pe ya batu oyo bakendeki kosenga bolimbisi wana. Tosengaka bolimbisi kaka soki mabe ezali. Lingomba lelo eza ya kokabwana, oui. Ndenge tozomona yango, ndenge tozoloba yango ke lingomba ekabwana. Mais biso toyebaka yango personnellement. Ngai etake analyste spirituel na yebaka na monaka neti lingomba ekabwana te. Na yebaka ke il y a certaines personnes nde babima ba se réfugier quelque part. Omoni batu wana tango bake kosenga ba papa bolimbisi. Baebisi bango ke lingomba ekabwana posa na biso ezali tozonga boye bozonga boye tozala boye. Est-ce que basali ba recherche na ba analyse ya koluka koyeba ne ya division oyo biso toza nango lelo na kati ya lingomba? Basali ba analyse est-ce que biso lelo tokabwani poto ke kosenga bolimbisi parce que balenda finga ki mama Marie Mwilo? Est-ce que lelo biso tokabwani poto ke kosenga bolimbisi epai ya ba papa parce que mutu songolo abengaki papa conseiller direct papa Zako Vungule? Est-ce que lelo biso tokabwani po batu moko boye songolo balobaki papa Paul azali mwana ya ba papa te? Est-ce que lelo biso tokabwani po batu boye tout ça? Mais non. Babiloko wana nyonso ezali makambo oyo eye na sima après avoir kobebisa. Vous comprenez? Après avoir kobebisa nde ba makambo oyo ya bakombo ya kolobake balongolaki papa Charles na centre balongolaki mutu boye sika boye makambo wana nyonso eye na sima après avoir kobebisa makambo oyo ba papa batikaki. Biso tozali ba africain tozali ba bantu. Liloba mowei baliaka yango te. Moni, c'est-à-dire na bayambaki bolimbisi wana. Ngana bandaki kolanda yango tango basisi na landi yango. J'ai été touché. Ezali cérémonie moko ya malamu mais epesameli na batu oyo bakoki kosala yango te et puis batu pe oyo bayambaki yango to yambi yango kaka na esengo parce que batu baye kofukama. Et que biso moko pe est-ce que to mizongisi pona koluka koyeba bokabwani oyo ya biso source na yango origine na yango ewuti wapi? Nde esika oyo omoni vrai bolimbisi ya solo soki ekosalemaka kaka lorsque ba papa na biso oyo bakenda 26 bakozwa conscience ya koyeba ete
to bebisaki quelque part, il faut to zonga na repère wana. Batu ya malonga oyo bakoki ko sisite eloko wana ya bolimbisi. Ezali batu oyo monaki wana te, tout ça eza bango te. Batu oyo il faut basenga bolimbisi ya solo, ezali bana ya bapapa to bapapa na biso oyo baza na 26 na bapapa na biso oyo toza na bango na 3. Bango nde bazali na socle ya makambo oyo oyo soki ba décider lelo na conscience na ame na bango ke likambo oyo soki tokomi na niveau oyo ezali parce que biso to bebisaki to salaki oyo ba papa batikelaki biso te. Uta tango wana nde okomona ke le vrai bolimbisi ekoleka na kati ya église Kimbongis et puis ekosalema na mokoto te. Moni ekosalema na mokoto te, makambo ezali ko concerner ensemble ya bato basala yango na kukute. Yango moni na ba principe o ezali na kati ya lingomba na biso. Papa Simon Kimbangu azelaka bakonzi ya mboka Congo Brazzaville, Congo Angola, Congo Kinshasa, bakiti ya bakonzi misatu wana ezali na nkamba. Selon maye malobama na kati ya lingomba na biso, selon ba prophétie mususu oyo toyokaka na kati ya lingomba, ba papa baloba ete mukolo 3 président bakokuta na pe bango misatu na kati ya nkamba makambo ebele ekokatema. C'est-à-dire eza makambo mususu ata osali yango na ndenge na yo moko ekozala na impact te. To sali yango na ndenge ya soyi pe ndenge nini ekozala vraiment na kilo te. Donc il faut bosala yango ndenge esengeli nde ekozala na impact na yango. Merci beaucoup. Soki boki kobakisa mutuna kopesa bino nzela. Voilà, merci beaucoup, Papa Guy Laurent. Balobi ete mituna ezali belé par rapport ya maïnyoso. Yo bimiseli biso na mokolo mwalelo kasi balobi mbonga nde ezali ngonga babi ya télévision ezali kambo ya ngonga kasi toko tata kamwa moke na mozindo ya motuna moko oyo kosala ete to clôturer émission na biso ya mokolo mwalelo. Papa Guy Laurent otalisi na biso lobi ete ba papa na ngambo ya 26 bango nde il faut ba comprendre ete basala ki mabe babebisaki bazonga po ete baya kosenga bolimbisi. Wana ezali maloba na bino Papa Guy Laurent kasi akolandisama mayango yango ekolekela katango yiso ete papa na ngambo ya 26 bazalaki ensemble etango Papa Simon Kimbangu ngani azoki ebonga na ye ya kibokonzi pona kotambusa lingomba alobaki ete ye akosala na bandeko na ye soki bakaboli bango baluku échec na bango et par rapport résolution ko bimande lukaki séparation et séparation yango papa bango mokote babimaki na ngambo na bango po bakende kovanda to pe na mokoto baloba ete 26 égale 1 babada kosangana kuna kasi bayi Kimbongis tope ba jeune tope lingomba bango nde babibisaki ba papa poete balingaki kotosa te makambo ya résolution bango posa na bango ezalaki basala mai oyo batata bayebisaki bango ete bokangi likambo botalisi na bambuta nde bosaleli yango. Papa na biso Guy Laurent wana ezali motuna na biso po ekoclôturer émission na biso. Bon, nakoloba ete batu nde na niveau ya centre babimisaki bango na uti expliquer tout à l'heure na biso ke nyoso oyo eleki na sima ya koloba ete babimisi bango ezali makambo oyo ebimi na retard. Kokabwana ezali kokabwana ebandi wana te, kokabwana eutaka nano na fe moko spirituel. C'est-à-dire na molimo soki boyokani te nde ekoinklate et puis elakisi et se manifester na bonzoto boy. Alors oya koloba ke babimisaki bango na centre ou bien basalaki boy tout ça ezali déjà na spiritualité nde bokabwani eutaki kuna. Ko bebisa ebandaki kuna. Kote oyo biso bandimi tozalaki te. Kote oyo bango moko basanganaki. Nde kote wana nde mabe ebandaki. Omoni Papa Simon Kimbangu apesaki biso ba révélation ebele et makambo ebele ta mosusu Papa Simon Kimbangu soki azwaka courage ya koloba yango te parce que likambo yango eza ko concerner ye. Omoni parce que ezali ko concerner ye. Yango moni moye ye moko abimisa ba secret mususu ezali te parce que ezali kambo eza o concerné ye. Mais bandeko na ye ba yebi ba papa batikaki nini biso kutu to yebi parce que totalaka ba message ya ba papa. Déjà na kotala ba message ya ba papa tozo comprendre quelle était la vraie volonté ya ba papa.
mais bongo siko bango oyo basololaki na papa bango oyo meme kokota na mozole bakotaki na papa bongo baozanga koyeba eloko oyo bapapa batikelaki bango baozanga koyeba makambo oyo bapapa bapesaki bango comme badirective. Donc le vrai problème ebandaki kuna tozala conscient ya responsabilité oyo bapapa batikelaki biso ya lingomba. Soki toza conscient molimo wa Nzambe elati biso nde okomona ke tolati mpe komikitisa parce que bapapa bazalaki na komikitisa bamvola misatu bango misatu bazalaki na komikitisa, raison pour laquelle okomona yango ete papa Diangenda atikali kotika eloko ata moko te, meme ndaku oyo lelo tozoloba ya mokoto papa Diangenda atikalaki kutu kokota kuna te na eta oyo yango ekomi lelo. Donc so tali yango na forme oyo papa Diangenda abandaka kofanda na forme oyo eza lelo okoloba ke no donc bato bazo fanda wana bango baza spécial koleka papa Diangenda or que non, tandis que papa Diangenda posa na ye ezalaki ndako wana ezala kaka ndenge wana, c'est-à-dire komikitisa nano il faut ezala na kati na bango bayeba pe des responsabilités oyo bapapa batikelaki bango. Et puis, voilà. Baluka nini bakoki kozwa conscience wana ya kolobaki note voilà awa to bebisaki to sala boye parce que ata to sa indeni lokwa de to bebisaki il faut to zonga kuna papa Armand alobaki yango na message na ye ya braza et que il faut to zongela na repère, il faut baluka repère wana izali nini. Merci beaucoup pour la biso balobi télévision yango ezali ngonga. Merci beaucoup na baimbo kana ebete bozala kebela ko landa biso obokolo. Moi lelo rien que la vérité na KBA 999 TV on ezala ki bongo. Mama Congo longo na papa Guy Laurent bato totalisa ki bino lengeni makambo yango elekela kina ebete bozala kebele bo like bo commenter bo partager émission so bo bengi biso na mamero ezali affiché to kutana mikolo ezali ko ya ciao. Merci beaucoup. Na confiance au PC Bisso na journée à l'heure. Merci.